Mbote balandi MDG de TV mafuta siki ezalinga yo bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge to misana koya kopesa basango kopesa bino ba news pe kopesa toli pamba te boyebi o ezali toli kati na bonzambe. Nous conseillons ka poto sunga batu to sunga baike bande ko sangwa lelo ezani ni sangwa lelo eza star comédienne na biso ou encore je sais pas artiste comédienne na biso oto yebi na kombo ya Coquette Sasa Coco Sasa oto yebi na kombo ya Coquette a vivre na habité ba terre lelo ba mo benga ba ba kombo mo boy mobali ya tata mukolo to ba sugar daddy ce que ya bana mike on est ba kombo mo benga ba je sais pas trop na yebi penza te azo vivre na petit mobo na jeune mobo na jeune mobo na mobali mobo na jo mobo bon sango to yoki ezake mobali ya la fille pardon moi si à la fille nde mutu apandi lisolo abeti lisolo atindi ba photo na na mobali na ye babani na pasi ye mutu apesi mobali mukanda na France anyowa mina mobali asali voyage ke Congo ntoka na mobali ake kokangela Coquette le pango ke robala Coquette wana selon ba information oyo tozwi oyo toyoki bon mona photo ya ndeko mwasi na mobali na ye et puis photo ya ndeko Coquette na les jeunes hommes en question de batelemi mobala mbinga mobala mulayi balobi mikolo mibali ya boyende bana basi bana bango besoin bandeko pourquoi tu obeta lisolo parce que toyebi ezali malamu te ko botola mobali ya moto n'est-ce pas si la chose est vraie si cela est vrai franchement c'est condamnable eza malamu te eza kitoko te. Oui, tu repères à côté tous les côtés, tu repères à côté pas mobile, tu repères à côté pardon, conseil bolimbisi. Et pas mobile, tu repères c'est pas ya moi c'est andaku, tu repères c'est pas ya moi c'est bagé robala on a biso Coquette. C'est vrai, ba to ebele ba lo bata mususu ke non. Oh bon ce qui a ebaki na été. Ya ebaki na été mibali le ba koma lokuta mingi. Ayo linga ye ebaki na été. Bon, entre parenthèses. Bandeko premièrement quand on a dit que le balabino cause mobile à moto ya malamu te. Oui, même la Bible interdit koboto la mobile moninga eza mabe. Lelo on de moi so lela en disant qu'anyoro mina mobile wana. Anyoro mina mobile ndeko na biso ya moi si Coquette ke boto le mobile na ye. Eza kitoko te eza passe eza malamu te parce que si la chose est vraie kolela ndeko moi si wana croyez-moi et koleka na pamba te et ma émission na ye eza que quelque part et kozali pamboli te na vie ya ndeko Coquette de même na vie ya ndeko mobali et puis mibali tozo kolemba te koloba kobeta sete mikolo nyonso c'est vrai toza na habitude koloba l'homme est infidèle, l'homme ce sont des insatisfaits éternels, l'homme a toujours été infidèle. Nanana soki nzambe akela mobali po mobala za infidèle Bible ngelo bateke ba infidèle ba kota ba konzela likolo te soki nzambe akela mobali po mobala za infidèle nzambe akeli mobali po ya za infidèle c'est que Bible ngelo bana biso ki mobala ana droit kozala basi 60 to pas ana droit kozala infidèle to azana droit ko linga ndenga lingi parce que mobali mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. Bande ko sakana na sentiment ya mutu ezala mabe ko sakana na sentiment ya mutu ezala mabe bolingo ezelo moko oyo boko sakana bolingo te boko sakana na sentiment ya mutu te so lingi mutu te ko sembla ko linga ete et so ko lingi mutu en tout cas ko linga mutu ezali ko sepelisa mutu mais il faut lingo zala na posele bola mutu po sepelisa ye o peut se passer la motema te toi tu prétends aimer une personne mais ozoki na kolinga mwasi mususu siko tango ya koyoka yango est-ce que arozana kimia to kozana sengo to kosepela jamais
ayoka bien te ayoka mabe osali pasi akolela siko en quoi tu l'aimes et puis eketi musika tina okende kokanga lopango bandeko toyebi te makambo oyo soki eza ya solo eza mabe eza pasi l'acte condamnable mpo na ndeko Coquette vraiment ntango mosu akolobaki ye ayebaki te mais na minute oyo ayebi siko parce que mwasi abimi en public donc ce qui veut dire il faut tika mobali ya moninga ya bien te et c'est vrai donc kota pena na makambo agité parce que bolingo ezala nango na mbula te ndeko na biso Coquette ya mokolo ya musika ya ndeko mobali mais eza makambo bolingo na bango ouais komona notre frère en tout cas aza très jeune je ne crois pas que bon c'est vrai bato mosusu mpe ya nzoto mike bazalaka mo mais na ndimi te ndeko mobali nde tomoni na photo wana oza na plus de 35 ans je doute soki keno eza ndenge nzoto na ye bon peut-être oza na bakatikati ya ba30 wana nkande tozoloba ba 35 mais pour votre information Coquette a plus de 40 ans na oloba mbula na exact te mais Coquette a plus de 40 ans donc quand je dis que oloba mbula exact eza te ke na otatone non nayebi âge ya Coquette a plus de 40 ans parce que je connais un peu la famille. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à elle. Coquette, c'est vrai, Anna Nzotonné qui c'est qui est une bonne chose. Anna Nzotonné est bien. Mais à Mukolo, Aza Penda Yaya. Aza Yaya Moussi quand même, il y a Bissou Bam. Oh yo yo. Il y a Coco a plus de 40 ans. Il y a Coco a plus de 40 ans. Bon, Bolingouana, on a qui parle en open boulaté. Na ba ndenge moko boye oyo eloba bakinois par rapport nayebi na lobela makambo ba bolingo mingi nga na conseil ya kutu nde tolobaki fo mwasi azala leki nga ona sepela kutu mwasi azala mokolo ya mobali me ezala bakimokolo moko légèrement ouais aleke na âge légèrement ba 2 ans 3 ans elekaka nango même 4 ans elekaka nango ngana mona kutu bongo bien bongo bien il y a l'essentiel les arts mobile à la mature de loba moi ça nous na avant na elongi mais na nzoto moi ça nous na raté par rapport au mobile kutu mutu na nous na avant par rapport à moi si mobile alimbara avant mobile déjà tant a commis ko aleki déjà ba 40 ans ba 45 ans en tout cas alors sous mutu ba ya ba trajet milaide. Mais par contre, moi, si, dans ma quarantaine, à en forme, c'est vrai, à Osana Viguer, on a 20 ans, mais à en forme. Donc, et ça, on a oxygène à bisou lelo, bien que dans le bel, moi, mingi, na ba plateforme sous et puis na ba sujet, mais sous quand tu mets ça dans le bêta, mais bref, c'est ça, en fait, les solo et lelo. Et Coquette, a lingi mobali abatu et moi si mokolo mobali a siliki a sepelité aye nango en public na réseaux sociaux apesi na ba page donc ba photo bozo mona tozu yango na ba page et tozo kanenge batu pe bazo loba donc elo et yango nde esali pasi nde toye poto pesa conseil koloba na bayi que c'est pas bon ya kozo mobali moninga so moni mobali ya kolinga na mwasi na mama en tout cas ata libala ngo ezo ya te soki ndenge nini soki nini tika na yo kozwa komema ba malédiction ya pamba parce que moi si on a kolela na ye ndimela ngai eko affecter vie na yo na ba ndenge moko boye d'une manière ou d'une autre surtout so rabala surtout so banyoko manaye ata to bala ye telefeka ba vanda na ye ba bota anyoko manaye donc ko sala eloko wana te luka yo mobali bana bango ebele donc ndeko na biso Coquette soko yebaki te lelo oyebi ke mobali wana na mwasi na ye donc tika mobali ya muninga. Et toloba pe na mibali déjà vous franchement na ebité mais toloba pe ka couper sa conseil té écoutez bolingo linge loba kolinga mutu isa synonyme ya kosala mutu bien ya kosepelisa mutu ya koyokisa mutu pasi te quand tu prétends ya kolinga mutu et en même temps soki na kozwela ye mbanda to okende kozwa mwasi mosusu pendant ke bozana na ye eza signe ya bolingo te pourquoi simplement parce que erosali pasi eroswai ebele ba miboma ebele babela ebele bakufa likolo makambo oyo susi ayoki pasi na motema mpo bazwele mbande pourtant ye alingaki mutu wana donc évitons ça c'est pas bon moi je préfère encore so omoni que tu mérites une autre femme
ou encore il faut jouer moi parce que tant mieux rompre avec la personne que quoi pour l'elisa mutu to pour ça kana ba sentiment mutu c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Vraiment et ça lui passé et toloba courage na moi c'est andako toloba ne mama courage et buka mabolongo nzamba za capable ozongisa lo bolingo na yo toyebi te place bobandela bisika bokomi na place bozokende toyebi te yo moto oyebi le fait que tu sors en public comme ça c'est que mobali na yo penza tu l'aimes donc bondela nzamba sunga yo et nzamba asalo grâce quoi na bolingo to pe na libala na bino et voilà donc en fait les amis c'était ça pour aujourd'hui quand on a le tozana biso molaite toyei kaka bandeko po topesa sango et puis toconseille nde tomesana koconseille eloko mosusu ya moke na ninga na bakisa tozomona baréalité ezoleka na milieu ya bato batéâtre ouais et moko ya babiloko oyo ezomema bajalousie baproblème entre bango eya babiloko ya barivalité na bandenge moko boye tozosouhaite te tolobi mpe teke ekóma bongo sikoyo lelo oyo ndeko mwasi oyo soki na kanda alobi asa elo mwa mabe abwaka mauvais sort to akota nganga to parce que biloko wana ezalaka ebele lobi ndeko na biso koketa azwi problème toya so kolela tolobaki no baartiste comédien bazosila po parce que en fait nalingi mpe nameka kopesa mwa conseil lelo oyo c'est vrai tozwi mwa lelo oyo mama nzita akufi non seulement ça moi réalité to pe actualité eza moi ebele na milieu ya artiste na biso comédien personnellement fallait na sala émission mo spéciale uniquement pour nango par rapport à malheur oyo ezo s'abattre sur eux et tout à coup et ezo sala pasi les amis Bible zoloba le malheur n'est pas de la poussière hein? Le malheur n'est pas de la poussière mabe et topé malheur eyaka au hasard te ndenge tolobaka il doit y avoir quelque chose pour cela que malheur ya lelo avec tout ce qui se passe dans le milieu théâtral bandeko na ngai et à boire et à manger c'est vrai eza na ba réalité mosusu eza bango mo bakolo nzoto bango moko bakolo nzoto mosusu eza pe ka jalousie entre bango quand nde na otopesa exemple lelo ndeko moi ce soir lobi ok ya saninga bo je vais en finir avec elle lobi tokolobake bandoki tokozongisa boye mais tozoyeba te ke eza eloko ndeko ye moko akende kosala donc lelo oyo na milieu théâtral bandeko na biso tellement balingi succès et renommée mbongo tout ce que nous voyons là et baza prêt à tout na ba forme moko boye na bandenge moko boye ya koluka kosaka apparaître mpo kozwa babiloko wana et sans que ezala na bafaçon moko ya malamu oyo nzambe akoki kopambolela moto et parmi balolenge wana tozomona kosimba bakisi de wana kutu yango eloko moko ya kosamba te toyebi et en même temps entre bajalousie ezosalaka basala na mpe bamabe babiloko wana nyonso ezokonte et lelo tozomona na milieu ya bato batéâtre tozomona phénomène homosexualité lesbianisme et nanana babiloko ezosala pasi et j'aimerais aussi en passant kopia moi conseil na bandeko ke babanga nzambe balukelongi nzambe nga alobango moko mosusu alobi soki nga na ndeko na nga na milieu ya théâtre nakoyebisa tika mosala wana soki yango nde alelaka tokolukele mosala mosusu parce que ya monde moko eza pasi trop de makambo laba ya malamu te babiloko neti ya baboye neti biloko ya barivalité kolinga mibala bato eza trop ezocrée baproblème ebele entre ebele bazaza bazwi baproblème likolo ya bamakambo donc lobi mabe moko ekoki kobotama to ekoki koya bandeko tolukaka kaka ndoki mosika te nana nasali boye nana nazongisi boye bongo etambole na ye moko par exemple neti babiloko neti ya baboye eza maka mingi eza pasi en fait c'était juste un petit conseil en passant ouais oyo moto akosala bible elobi oyo moto akolona akobuka yango nakoloba na bandeko apprenez à faire les biens ouais apprenez à faire les biens bolamu ebundelaka moto mais ntango osala mabe
tout ntango osala moto mabe eza na avantage na yo te quoi, eza na avantage na yo te. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter par là. De bonnes choses à vous. Merci.